Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci, il y a Mikolo, il y a sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Nyandabu. Il y aura un combo. Donc, comme je suis là, je suis là, mais ça m'a plaisir. Il y a un site de découvrir la merveille dans la carte. On a retrouvé Binosu sur le lot pour nous qu'il y a un salement en moulin, on a au monde en sauté. Grand Jacques là qui est là, il trop, l'issue est là, puis déjà dans la zone, il y a boulot ici et bandit. Quand on est au tambour, on a vu dans la zone des 4 zones qui sont pour nous aussi la Bino Moussala, donc il va bien Moussala, on a télé Sara, Moussala, on a soit la Ratozala, Toroti quand on peut aller. Les Arabes malades, il y a un Ramboya qui ont arrêté, qui met déjà Moussala et bandit. Voilà pourquoi l'autre ça en commune y a l'Ungwala. Toro quand on manque quoi de internet, oh la salle vraiment trop, une oignon surtout Webi, sur une habitude de internet, Webi déjà de internet, ils en ont basé belé mais manque quoi de internet, autre solennel, le lot déjà. Camille Tazokota déjà, mais avant que tu aies remercié merveille bon peu Abima Zembeo et Djogo Nanenga Mukete merveille bon peu Léopa. Merci na Djogo Bichima Banjadio, merci na Kams Kamena, merci na Zino Lukul, merci na Beni Sangala, merci na Herman Ngonda, merci na Batunyo surtout Bandaka image ya Congo, Nabi Kaboze Belé, bisope tozana sengo ya ko présenter kaka biloko ya kitoko pour soki binote bisope musale rosale maté voilà pourquoi lelo toza a na lingwa la pona sulana moko o bitu boyebi doyen internet kami to tozo matika songo internet o boyebi doyen makambo internet mbiaka makambo internet tozo solana lelo parce que ba oni mbabandi musala o bango mbaza ba yenye na biso ya on a luké le poto solana déjà zana biso matika songo internet boni Carré, mon ami. N'a pas si ba ndegonion so ba otala biso mbote partout dans le monde entier bazali. Baonya so balinga matika songo na bao balinga site na biso ja Congo ya ndeko na ngai en tout cas ya mwasi na pesi mbote place oza bionya so bosepela na ngai et puis sans oublier Stella la merveille Kasongo mama ba voilà matika songo tonitoye ba na ba bazwa na biso ba matika songo abandi makambo ya presse ningi. En tout cas, Matika Songo na 5 ans, il y a TVA Awa, na 5 sites à poto. Cela veut dire que TVA Awa, na bandana RTDV, Massananga, il y a Moissi, Florette Passoa, na poto, et plutôt na Brésil, Yemto, Ayambanga Mtalibo, sauf au moment où on a na TV, et bien les cas TV na Fikine. Mon Fikine, ne bayara, mais ne zalara Fikine balongol bachane ekuna banina bajier ou l'équipe simon boagi libanga ngasi kona lika bon. Avant la lika na bengi batanda ko na lika na RTDV batala libanga pa batala après na kanga mina petit momiona Alex ngasi kona TV normal aho yambanga na émission après na Zugoana na Planète TV étant que caméraman, jeune quand encadré, nous avons présenté des émissions, on a longué Planète TV na Global Télévision place dans qui tend vraiment à s'exprimer. Wana et puis wana na Horizon 33 et pas wana DG na DD nani venanga Deda Moli Muntazaki na tana après c'est une chance na et puis RTGA moi Mukie Kaka mais dans tout ça 5 sites na bandi na Congo number 1 site Fulinga après Congo number 1 na Congo Sika Congo Singa ya Sika Congo 10 Congo number 1 Congo Sika Congo 10 RD Congo Info Kleboa donc Kleboa ya on desalengai nazala leloko matika songo otange biso ba site otange biso no ba nga unaza étonné yo kamatika songo sala pe na TV mais na eba matika songo babi matika songo comportement na yo ezaka net ya bato net ni biso toloba yo abinga biso bato net on dit ata muta sana na sala comportement na ngai ezaka toujours normal dans naza mutu moboye na banga ba problème na sala maramo bo o bato ba osepera nango Nico Finga ni ngaso moninga na sala émission moko boye na réclamer loko c'est que et salenga vraiment passé
et ça l'a passivement dit n'a réclamé le roman bobatba mon accueil mais en soi je parle pas na ça dévi na vivara dans la vivara via TV na vivara na via ndako ya normal ndeto ça boye tout ça l'émission surtout si singano to beta pe masomo susu au senti pe façon na ngam susu ya ozala. Voilà, façon ya mususu ya ozala ezali ne be biso toza na façon na biso mususu ya ozala na image ya Congo matika songo ba matika songo baloba bango basana ba matika songo avanda na polémique ne boulot à matika songo. Non, moi je vis pas na ouais ça tourne voilà moment on a boss de boss donc ça tourne à côté en tout cas matika songo azam ta polémique matika songo cela veut dire aloba eloko eza réel ou eza information la information na traité après na diffusé donc polémique vraiment c'est pas mon monde ils ont vraiment monde na ngaité tokutani to moni noko tinoka telemi ba noro ba telemi eza kayo na bango comprendre man tabakoto noro sa man taba ma ba nini de man taba ba noro pe côté kuna baza donc au nom de la même famille ceux qui prennent mon résa non rien na sola non lingate na ça on nga polémique tonini rien du tout en tout cas dans un ta polémique matika songo doyen internet ne pe na kutano eza bien pour toi sur masolo matika songo lelo loko nini bomi internet parce que lelo bato na TV bamika ofinga ba internet wana mais bino boza bato bosali na télé pe boyi na internet vraiment à partir de loko bomi internet eza une différence entre bato basala na télé na bato basala na internet. Ouais, il y a toute une différence parce que bato yo basala TVA bazala moi babiloko biso to sala te biso to ma priorité facile à dire facile à s'exprimer il y a la télé mais la TVA ezala bien te mais nazana na briefé auto koufela briefé s'il te plaît briefé donc briefé auto koufela nani papa lekinaye briefé bien s'il te plaît pardon le temps que briefé oya briefé auto koufela papa lekinaye ndomoni to ina matanga oyo toza awa to beta masolo coaching mais nandenge o poser nga question ya internet est baby parce que ba fille na biso na ba garçon na biso ba belo ba lokate pourquoi bando tambola na yo nanani on préfère simba miko e belo ko salate pour poser question yana ba question o eza bidon eza ba question o eza la bien comprendre. Mais ma solo na vraiment linga obete la ngote parce que moi je suis le parent il y a batuto moto toi les cas pas matika songo te ne fils que matika songo baxela 1+T na internet ba o tout ba esima na azati pourtant au internet il y a rali solo mon ba beta ezara matika songo atoke na ba disque ba boira ka matika songo internet on a pe komisa matika songo sous teti a kosala na te ezate tite matika songo viva bien matika songo azala bien matika songo ali ana batu ba musicien na ba batu nanga ba vie nanga ba master nanga baza. Donc on a solara bien na ba message. Je suis le seul animateur ya internet so to longa ba toakin a solara ba message qui n'appelle ndar ba message sans tournage à vendre ba les foufou ba PCP pour nga ba message na ba message ba pesa nga ba plan. Moi ma boye masala nga métier noir brigade auta ma ba poto boye ve na picho pacha tindelinga ba koli aye nango fabrigas pa côté lo na ba basket mo mi bale ande na bige simbo apesi en zona t-shirt na zui. Voilà, babi matika sur internet on continue na yepo babi bangone mbazo la kisabiso vraiment là pour bamba doya makaya internet matika songo lelo eloko nini et bomi internet. Notre sur internet et bomami les lobat barmo luka base en politesse. Base en politesse. Pour ça les missions faut qu'on fingate. Pour ça les missions faut qu'on tika mabel bandati. Sagesse na intelligence. Kotaba mibali ba oya wana po ba baluka ba nini basi oya wana pasala boye. Moi mbali mo ba bo ça les missions te mais pokara asolana chef mo bo pas sur na kolo site mo ba brancher asa na maman internet pe batuna ya ba mo candidat CVT poto bana batu musuba sa pe ba CVT jelo wana menezo bo mama ya CV au suivement que oui ma to surtout sala cahier de charge au sali conducteur émission sali conducteur d'antenne tout na wivi na ça
Voilà. Passe d'état programme, faut les canaux TV awa. Donc ça c'est émission le samedi. Il y a déjà jeudi faut qu'il y ait une chaîne nabino au salle conducteur il y a émission non. Au salle conducteur pour ça la conducteur on vit banda conducteur ndeni. Na pesa coup tonatika. Te repère ça non peut court. Et na pesa coup ba iba. Voilà, tu vas continuer à faire ce wende kamaele na son pour babi son. Babi wende en tout cas et bela son. Yo mais la vanda na yo quoi. Cela veut dire que quand vieux te simba mikopo eza mabe. Te Mbiaka Adaudu Mbiaka makambo mais andimi ale kayina na sima to asala sa to matika son au départ na yo babi matika son rankine asali ya lomwe akia lomwe okenda kaka yo bimanura moi malamu sko départ na yo pourquoi départ ya matika son départ na eza ba raison personnelle il y a considération il y a amour on arrête vague sous considération c'est pas pour la bon la moitié et puis na longwa qui parce que nous avons un problème na Marlène Kassang ndeko na ngai collaborateur na ngai abenganga te bandeko na ngai na travail na bango babenganga te je me suis décidé si qu'on a un problème il y a makasi monte ba benga te na kufela akutu ba benga pété mais ba mascara ba tinda caméra yo filmer nga pona matang mais rien du tout. Ne bat ba kan c'est ça on te ça ga o ngwa une problème mbongo te ça considération to bebani pété ça considération na amo nyonso ana vraiment yangote. Voilà, tous continuer na matika sur internet mais boti kanga remercier pe bato basara image ya Congo la grande encore o la vinanga kamskamena umela po na bi ga vinanga sans mikolo na système la salle qui le bord à gauche. La salle le bord à gauche, ce qu'on a bande celle le bord à droite. Et puis on sait le bord à droite na long la chapeau et le goza na suki na ngai bat ba loba. Ya ngona système mikolo ya kimbiolo na munoko. Système ya kimbiolo na munoko ezera le Congo yango bazo bla matika au travail na télé mais comportement na weza comportement na ngeza batakisi pas batakisi pona na kisi te kisi to boyi te babi comportement na wana ezata kwa bat basala na télé te babi matika sur internet ka non te mais so tali ba émission na internet au monde na place na manka tout temps place na sala mabeta tala bien Babé te le peli solo, t'as eu mon vérifié. Na vérifié. Ouais. Notre émission au Bunda na Pomba. Mais Pomba s'en fout. C'est petit. Yo on a une émission comme ça désordre na beti na société. Yebisa mu kono amona na beta e. Yebisa e. Pomba mu kono amona yo na beta yo. Moi judoka mais puis au tala ba mouvement na beta e. Na bete le roi moi muke puis na bete defo na bete na mona bete suna mbola na bete première folie ke na rien bat ba côté esprit ma beote a robete bongote meka na beta ye na kwikwi siko sura linga aller retour siko so lingi so ya so aller retour aluka ma place bat ba oza ebele omi ebi ndeto za so bat ba bunda ba panza selekele bo panza ni vraiment ata tokutana na fête ata na lati ba costume na beta e car banda loti lobi. Oh matika songo judoka ba bikeba ya iponyo zanga moya okote mukio eza ya deep cela veut dire matika songo intello matika songo gradué na sisa na ina matika songo bonne famille matika songo judoka matika songo mayele et puis matika songo kabambon de siko na beta bango moko ce to ko retenir comportement matika son ezate o bat bazolo bana na comportement na ngaza o bat balo baté sans toi à l'aise na za na normal voilà matika son waza na muto wa batu nyonso to continuer ngai sona na comportement mabe o bengi ngai na na sepe na sa te na linte mais o bengi to besoin kino rendez-vous to pesa ni rendez-vous to fixer rendez-vous to kutente kutani pe to solo na zokamwa ngana banga kipo esinga so kutani na ifo za makasi grâce à vie na ngazo ende ka ya to kita to kiti pe to mo to so na biso kitoko na matika son to chité déjà une émission na biso po toujours vraiment avant to chité matika son ne plus sur club oa nde bat ba ebi matika son va tracer chemin mais n'a pas les chômeurs na chemin mso na oya panoko ala kisangata bale jogo aza na jogo beta balit jogo pour ça na mambo na jogo ma bien varese vraiment mso na oya pepa noko
encadrer na boulot, mais pour le moment je suis encore à la maison. Non, ça les lourds, mais nous avons des partenaires. Nazana ba sponsor, nazana ba manager nangai na 2 managers en Suluzolo que je salue na Belgique et mes bido autoroute na Angleterre ba sponsor nangai au monde lokola ba Jojo de Panamos de Panama Jojo de Panamos la taille. Hein, faut sentir que la bois noire et puis au monde les chouchou Megan Kabasele moi na ya papa Kabasele en tout cas big up moi ça pembelengi au monde les chouchou côté no kuta ba Gucci, au Koutaba Velouyé, au Koutaba Edishu, les padras, Moutonanga, les padras, au Kouta les padras, au Kouta les sanga, héritier les sanga, au Kouta Fanny Miyake, dans Nazana Batu, ebele les amis de Didier Lacoste, il y a WhatsApp, Bangonia sur la Simananga, et puis en plus, tu le biboé. Si vous avez besoin de Matika Songo, Nandenge à boulot, Benga na 089. Ou bien plutôt na 09 97 14 40 97 voilà au Rozwanga et puis en plus sur le pôle Ligno Lukangai na Facebook au moins au Betty Matika son privé au Rozwanga au Kepe na page officielle nanga au aimé page nangai Matika son privé officiel mais en anglais na a au roman nangai et puis ceux qui pour Ligno approfondir les sous so nanga bien il y a na groupe WhatsApp les amis de Matika son en tout cas Kunan tu seras à l'aise quoi. Et puis c'était là la merveille quand son maman Bana Oyo a vendu ça ma solo et a monté ma Matika son place et vendre un rappeur de 4 enfants. Je vous love. Matika son internet tout ça moi ça moi bien ngabe faut la sane bali yango Matika son internet tout qui na suka mais au test biso parcours na yo tout monde peut parcours à Matika son là pena munene vraiment mais to ba Matika son internet bana nini oyo bimisi dia na musala o bana ba ebele na bimisa ba Mike Lokamba na bimisa ba Freddy Akimbe na bimisa ba Karine Mokondi na bimisa ba tebele ba musuna robosana ba musupe ko bimisa pesa na sens que banda va na parler na yanga na cop mo boye et ça là bien loko ça cop wana tant OK classe musu zapeka ko bimisa za ide demain baza ebele ouais to bino ke to ina matanga to ina matanga ya briefé ya auto perdre papa Leki en tout cas to zana ye briefé na habité un journaliste ndé na biko zolela l'impolitesse de la mort tobota maka pe to kufaka papa kufi biso ba totikali ya malamu ezaka biso totikali te bando ozala namoni Matika songaye namoni batebele balandinga bave kwedi ba pirondo ba artiste nyonso tout ba mannequin tout mais toucher nga ezaka ba matampi ba grand goal bave dingwe batebele mais malamu ezaka ke namoni ki na sa grand parce que ba grande balandinga voilà naza na passe to kunda mais merci quand la présence de la presse mobimba balandinga merci beaucoup nazo ko loba te maintenant loba pour ça l'émission mobimba nga tamo lo moi monsieur mabana poten na ya na sombe lo te zala wana ya nazo somba elo solo mabe tika za yo hein Ninga depuis to vani ngana yo to yebani couper mais to yebani to kola yo ki solo mabe eza journaliste te ye muta eza solo ya muki la yangombe elalaki libanda epesi solo mabe wow ça va merci donc c'est fona nyukuta il fallait le ba bien papa na lia ki bien te wana sima merci beaucoup bilo aboezara image ya Congo na vie na Matika sur internet vraiment nera to nero solo la Matika sur internet tozana ya to mi déjà na suka mais Matika sur mais avant to comme na suka na batu na ngai loro la te to ba fe na ngai na sisa autant na ba manager te s'il vous plaît mes émissions na Bilis Machoko motema mimina bankutu cela veut dire que ce moni matima montre moni matima ba collé yaki en tout cas ils a Bilis Machoko ya mimina bakutu donc vraiment bangonde basali o nyonso zoleka o nyonso matière de l'azo telema batuna raferit gola qui est derrière toi faire le bail kan Nzambe ngape qui est derrière moi Nzambe mais na batu o na otanga bakombo te akisi vraiment na zana ko ko forcer no tenana kisi na ba novalgine ba aspirine ba kinine yango wana omoni omoni na voilà de l'internet to continuer na mais Matika son conseil ni no pesa na batu nyonso to basaka na internet en tout cas conseil na pesa na batu basaka na internet ouais
Totika polémique c'est bien bon. Mutarobo ya polémique c'est normal. Mais totika vulgaire, totika injure, totika kofingana ou leki lobi ke moningana elo tala ta bien teni temena kuzu boso la na bino. To luka base suko na ninga va normal. Ponga na luka base na nga na ndenga bolo. Siko na ngabo ka te na ofinga muntu. Pona abunda samombonda. Na bunda samombonda sikoyo jona décidé que na Yis Machoko motema mimi na bakutu. Wana vraiment dans ba meilleur sponsor place famille là la motema kitoko ya bango ba merimbate ba venanga merimbate ba tunanga tout ba papika ba kiriko ba Willy Bontela ba venanga na Australie linga bimate quoi ya na Australie kaka donc bino tout na pesi bino mbote bandeko nyoso balinga matika son internet o mina biso na suka mais est-ce que aussi tata moi 2 ou 3 au moins que basala musala ou bien en tout cas naza te Nathan cité bango le souté mais na bi ke bango basala musala bien musala yebana bata potonde ba décider ba juger po bango to bandima biso biso na tangi oyo bango ne sana sala na bango mona o lobaki te okuno sala boité donc pour ne pas koloba moi mingi même batutu basala musala bien na yo félicitations na moni mako sala musala kitoko neti ningo pe pamola petit na Jansi le wonda en tout cas Jansi yenangai très digneuse à la télé lobby déjà kuna na émission kafu ya débat na Hervé making of to sala débat na Jansi en tout cas neti yo pe kendeli bosso oh nyoso ya na sima supporter ma finga ezali ba commentaire ma bezali batu ba osepela noter ebinga tona banda TV na ndola ta ba VO naza makasola ta ba t-shirt bo 105 mais tant na mon message na monique na mon boy exactement donc progresser en tout cas na leki awa yeba ke kombo na yo à travers émission et beta mabotala. Voilà tous les ans rapport matika sombo bimbanga osana te ba bien soit les émission bien boyo ki anga ite matika son toromi na suka pona nyoso du lobby ba ta biso ba ko retenir ni ba to ba retenir car que matika son ne plus sur Kleboa matika son a préféré ça la chemin nazama mbali na bunda o nyoso ya na vie et le baraya le haut et le bas cela veut dire sincère et matare kitara mais là la likolote là la ranase dans et matero kita étage pe mataka bonania soto salara mutunanga za na tanga bandara côté kantabem sa bandana ntaba moko mais les loso tourner malheureusement oteka ba 4 ba 2 ba 3 donc ezapo achaki molende achaki esprit que fona bunda na boro pona lia donc netingape na robunda jeune nzamba opesa nga chance ya yeba ko salelo na robunda pona bokola bana ngapo musalanga na bosimba ka micro royo voilà merci to komina biso na suka na bité biloba suka ezani na ba biloba suka eza merci na bandero nyonso merci na de la nation de tout travailler na yo merci na pichumangaya merci Papigan Freddy Akimbe Belda Herman Emporio ya Herman Freddy Akimbe bo amina relation bien non Freddy Akimbe to tanga nchiki moro ngam tuna yo mta kimisi te bon ça va le roi mta kimisi nga c'est pas mal total la siko ba retomber to yeba siko place au monde bato musuba osimba kisi wana na kemba mo mabanga silia ça mabanga na ngai na mna kanda. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Nabiso. Merci Nabiso surtout pour la image à Congo. Laissez-moi remercier à Tamwa Bato Basungara Biso la vie dans Zoendeka ceux qui étaient dans ma caméra pour depuis décembre on a les raté pour venir dans Kendaki au monia zoni ngape ko le kambama merci na grand joko Lucien Bazayo de Azongeli Bulo na zama ba pelwani sala bien venir dans Zoendeka pas na salon na peso moti bisiko zali merci na Zinia Setumwa Maoula mon frère merci na Blachima Ifoud merci na Beni Sangala merci na Herman Ngonda merci na Divin Ngonda merci na Venanga Rodi Ngonda merci na Venanga Zino Lukulu papa na Elda bando zelisanga na tante so bengi petit no et ça là et bien merci na batunyo surtout ba na image ko merci na Venanga Kamis Kamena merci na Diogo Bishima Banja Diogo au santé na ndinga mokete merci na Dorcas Kembi na France merci na banza tu ya poto o ba na image ya Congo na bino to utembo bomba la sima ciao. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité kokoma na te kokoma te ezaka site moko image ya Congo point et pas ya
la patronne, hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, comme je suis vous avez senti mais et ça m'a plaisir, il y a un site, nous découvrir la merveille dans la carte.